Bandeko ba bolingo mboti na komona Yesu Masiya tongo elamu na bino nyonso boza kolanda ngai na ne sempo le to kokabula na makambo etali Jean 11 verset 39 à 40 likambo wana eza kolobela Lazare toyebi makambo Lazare esalamaki na bomoi na ye ndenge akufaki mpe Yesu Masiya asekwisaki nsima mikolo mine yango wana ndeko na ngai na ntongo lelo naza koya kotalisa biso ndenge nini ata toza na mikakatano ata toza na makambo ebele eza kolekela biso toza so na solution te tomoni ke eza vraiment ya kosila awa boye donc esili nango kaka esi okwei makambo ezobonga susu te zala kaka na kondima na yo belela Yesu Masiya parce que ye nde aza na solution na makambo nyonso ye epa na ye ata okufi ata obandi kopola mokili ezoyoka solo mokili ezomona ke esi esili mpo na yo basi batie libanga bien aimé nanu Yesu atie libanga te ye nde analoba suka yango wana bien aimé na ntongo nyonso oza na likambo ezotungisa motema na yo ozi besika kozwa solution te belela Yesu Masiya mpo ye nde ana solution na makambo nyonso eloko moko te eke na makasi ata kufa si alonga yango bien aimé bongo ezala kaka baproblème ya mokili oyo ya bato oyo bazotambola nanu se ye aza na liyano na makambo nyonso alors tolemba te tokangama kaka na ye toteyela kaka ye po ye nde akopesa biso lolenge oyo tozo kondima na kati na ye po alobeli Martha bi kopesa melo kaka na kondima na yo ndeko nanga kondima na yo nde kosala bikamwa na bomoi na yo alors ndimela Yesu Masiya nzambe apambola bino tomonani boye lobi